Oui, bonjour, bonsoir. Toujours souriante, hein? Toujours souriante, je suis là. Fatou Planète, hein? Je suis là, je suis de retour. Mes chers abonnés, dans ce moko. Vous s'abonnez kaka, hein? Naye. Naye. Vous s'abonnez kaka. Bon, yoka ba vérité. Pourquoi on a la vérité, hein? Vérité, c'est le quoi lumière, il bosse ba zombie. Moi, je les zombies lumière. Ah, bako kakate. Ah, ou pansana. Akufi. Alors, on y a on est tout simba. Hein? Et là, je vois Kashimani Kashito dit Lolo ya Mama Benalimba en direct des États-Unis. Tant on a obo rabata boy, ba boss boy. Quand ça aza mabelo quoi silité. Aza penza boss. Aza n'aspect ba boss. Vous comprenez un peu? Et là, je vois quand je dis waouh, Jikembaya. Mon bala 2 mètres, n'aspect à bonne année. Batu baluka rola ta na bonne année mais ala ta so moni fo chaka waouh. Base. Et maître Jagger Maël Bibende Bombo Kojak Abia fa ngana yo tili fobo. Et pourquoi pas Yannick Mawaku coach, tu me rends folle. Olinga boye. Et Sarah Maïmon Nabilaka aux États-Unis. Na sai quand tu yokana kite moi ngana yo kaka ya Sarah. Na mwana nzambe na yo kaka. Elle ma copine de longue date. Hein? Je suis là na ko pesa bino compte rendu. Fatou raconte. Fatou betali solo nae. D'ici là, on a abonné à FZ TV, vous s'abonner parce que bientôt là, vous avez l'histoire de Fatou. Vous avez filmer la vie de Fatou. Karaba la sorcière Mopandi, Toutier Lazare, Oazana Kunda, ça fait 40 jours. 40 jours, au Moïse Abetara, na présence en Nzambe, 40 jours, 40 nuits, pour mon Nzambe koleka. Parce que Lazare a bêti 40 jours, et pas Karaba la sorcière, bon, mon asko filme wana. Maramunio, c'est pas ça qui n'est et beaucoup comprendre Karaba Zanani, Lazare Zanani. Ok? Tozalaki kuna na mboka wana. Karaba lelaki, Karaba se plaindre, ya lingi akufa, balingi babomae, aza menonce, buena. Tozalaki kuna avec mes enfants, li solo angweza pasi. Sona bina beta bato vient ba parents. Place na bango bimisaka mwana. So na beti yango et ça bino passe et pesa bino kanda. Na yoki ba murmure bona boye. Image wana vidéo wana Karaba moni on le quoi coupe à ceinture ya champion. Non. Karaba gagné té. Et ba fan nanga ba comprena qui pourquoi vidéo wana. Je suis responsable mère de 3 enfants. Na boti hein. Naza vraiment responsable maman Emelia Panzu. Maman ya fait ngombe, maman ya vainqueur battante, bana nanga, ya placeta nanga. Vous comprenez un peu? Donc bana bazalaki, batu bayoka qui vraiment passe. Même na mboka on esika tozalaki, batu batalaki, tout ça la ndenge nini. J'en profite à kopesa ba onyeso yanga merci. Et là je vois Fallon Bito de la Suprême, a soutenir kinga ba copine abwende makambo. Et quand je vis l'honorable Alendele, le charismatique, azalaki wana, et salakinga bien, kashimana tika kingate, yokuto alingane otika ngate. Abi fatu esimba te na zanvi, nzamba pesa nga baboti. Mama Benalemba, abenga kinga consolenga na bana bifatu kipe no bana na yo nzamba tika ka baoya yeti. Mais je voulais vous dire quelque chose, so moni mutu a comme na niveau qu'on négliger makila na ese ki mutu ana doka. Et quand je vous dis que Lazare azana kunda bino ko kanse peut-être non. Karaba simbisi Lazare touche. Écoutez, Karaba il fallait tika parce que j'étais nazaki na mboka na bana ti 21h passées. J'étais avec mes enfants. Karaba il fallait tika abomba ta Lazare. Yelo quoi si important ne kulusu ya ki sorcière abima ye moko. Je vous dis Karaba sala erreur a benga Lazare. Talaka ça fait 40 ans depuis Lazare a voyagé à Koufa tika bana. Bana peya to fanda kina bango wana Karaba la sorcière a benga Lazare. Lazare aya bana bamona Lazare pendant 40 ans. Bana baki bakangami na kwe bazotonga Lazare. Et maman tu as vu. Il est venu. Maman, il est venu. Et maman, il est devenu comme ça. Ba poussa na ki kutute.
Et Lazare a fanda kiwana. Karaba ba fandi. Bazotala na bazo décision. Et des enfants de Lazare ont commencé à pleurer. Et comment qu'est-ce qu'on va séparer Fatou? Non, ça là, film, on a vu que film, on a coupé ça, tout pas si. Nous sommes dans une histoire à vie. Bana va comprendre que il faut pas séparer ngana maman na biso. Et qui a fait ça? Papa Lazare, avec sa concubine. Le mariage, je m'en fous parce que moi je veux pas le mariage. Karaba la sorcière nako. Ce que tu as là quand on a Fatou na bo basalang elo mon nazara na âge à 3 ans. Naïba a lelo na rappela un peu koko na biso parce que fezananga azana 6 ans déjà donc à maîtriser histoire to fandi pe biso nyoso na mboka ana bazomona pe ke oyo makila nanga oyo abeti mama na biso boye virunga mais lelo e comme que ba séparer ba kotisa mama na prison et puis Lazare oyo aza notre père a décidé ango andimi bana bazaki choqué. Bana nanga nyoso misato babelaki et mais la tango ki quoi on a arrêté notre maman moi na fièvre allô Fatou et mais la sali fièvre te boupe sans téléphone à tranquilliser na c'est que na ngomba naza déjà libéré na oya mercredi ah maman on m'a dit non mais les agents je suis déjà libéré je suis à la montagne ah maman il fallait OK sous cette tendance parce que nga vi na ngeza ba prière na monde à théâtre sans prière mo boulou. Mais photo qui n'est ni tout ça va avoir une relation ensemble et Karaba zaki na gloire zaki na trône bana baleli bakanga maki na bapaya mususu ngabite bo pesa bana nga Lazare bo pesa bana nga na ba voisin bana nga bakineki na ba voisin balela ki butu mobimba parce que nazala ki na bana kuna depuis 6h 21h passé n'ont pas mangé bana nga balia kité bato bazaki na mboka wana nde basombeli bana nga ba secret ba mapeka luka bana nga bazaka baluba balinga bango lia fufu makasi parce que jour wana bazalaki privé pourquoi pour une histoire ya papa na bango na maman bango mais je sais que monde à théâtre ba boma papa bana nga papa bana nga kufa na nga papa bana nga kufa za la ratin to zela ka nzamba pesa biso papa mususu ya sika papa bana nga kufa ba boma na monde à théâtre donc virunga eza bien autorisé na monde à théâtre. La duchesse a co-cité. La duchesse a co-cité Virunga vraiment autorisé parce que nga moko na victime à Virunga. Je salue et c'est que ce dépend na makamata bisou. Ngala bossa na ote ma chérie. Karaba il fallait bomba Lazare. O inisi Lazare bana na yemoko propre. Ba bombeli rando wana. Et je vous dis qu'est-ce qui s'était encore passé par rapport à la place Nazala qui Karaba sengia mona ngai. Nzoka nazaki na sina empoisonné ici ka Fatou rencontre pour comprendre l'histoire de Kanda Karaba sengi amonanga ina yoki mawa to mona parce que to sto bongisi to tchena si kuna babi ezakate za impossible élément moko ya mboka na yeti sika na zaina biro bi Fatou Karaba lo bi amona yo fo amona ana ndeni alingazo eloko koloba na bato mokili esimbati abi c'est votre lia cop nga pe na empoisonné isika babi c'est bon ya ngali kolo muto abata melo ke na maele Karaba ya ye wana la tiroba noire bonjour est-ce que na komona Esther babi c'est oui pour nous monnaie 1500 et 2000 nana 1500 tesara 2000 abakisi 2000 ango babi te Karaba bakisi 500 balobi te et comme 2500 Karaba bakisi 3000 tina 4000 babi c'est longwa na mbona salité. Et bon on a des salité ngana zomona Karaba na biro likolo mais ya omona ngate Karaba ya komona isika bachaki Esther na katia boloko batu bazala ki choqué et j'étais en train d'intercéder pour mes enfants. Fais à sali fièvre azolela oya mobali ya muki wana vainqueur azai ko sala ko situka soka la situki maman espé ba c'est non maman il vient demain. Ah Karaba mais tout paye ici bas auto salaka et ko futa makaka awa ngana mama akoma mama na ndima approuver nga pe akoma mama. Lazare a eu décision à l'objet justice et ça la musala do bakanga mama ya bana ya Lazare
akota prison centrale bango bazwa bana nzamba intervenant ka lobiti mardi babimisi mukanda siko ya Esther ke Esther il faut akota pona nini asimba kisoki Karaba la sorcière mardi wana kaka intervention payée mercredi ici ka Karaba lingaki na kota comité basandi ngai nazara ya nzambe et puis nazara kuna besoin teboye ba ke est-ce que ya sambelaka ko sambele ko mama na elongité ezaka relation ya moto azana ona nzambe intimité. Je vous dis nazwana no Karaba na betamino lisolo na beta vaccin ta ngana bi oloba moi je sais parler na mi beta to na parmi batu tant aux ana groupe sans sur ma pour des choses à côté nani Doudou vous c'est boke émission. Mais non, vous avez fait bien. Planète a été présent. Mais vous avez quoi, planète? Planète a bien. Moi, je parle bien. Natala Karaba, Nabiazana, Siamatamena, Beta Karaba, vaccin. Karaba, Chamutuna, Siena, Basil, Mildaïa, Lokwa, Bandeke. A tout ça. Place à ça. Ce qui a eu histoire à Yebi. Na Beta Karaba, vaccin à tout ça. Na Bende, Lokwa, pire. Stratégie, on est où t'es qu'à Nambokawana. Na flatter, Lokwa, pire. À céder, à Fungwami, na Seki. Na binga na aigle. Karaba na souka zo senga ngato zalanga ne ba camarades. Vous pouvez vous imaginer que tobwa ki Salazar ngana koma okoche na ye. Karaba zo lo bana batuki ya lesa kanga. Posone ya nzoto ezalo kwa mbungi. Ya sani ya ntaka madesu batu balia kala babosa na se armoire. Azo zo lango solution te. Ya ke kozwa solution na ba bogar na ngana ba belle fille ngana bimisa. Ngama ko fatu na za kano ndaku na ye ba chinois babimisa ba solo ba kisi ya façon nyonso Karaba ndaku neza na solo mapeka na esi lelo yake kozwa nga en charge. Hein? Ah mais non, écoutez un peu. Karaba le bingana eto comme ba camarades. Ba tutozaki na bango babi c'est bon. To saleli ka o ya lingaki to mati to ki. Koko mana komi ndaku mwana ngali boso maman si c'est les cuifs si c'est lu soki lu kaya soki lu azobenga yo alors fato koma ki bien nabi eza Karaba après avoir passé nyonso wana Karaba azobenga nganga netoza ba master boyo kilanga kindu donc na ezamino Karaba zando ki boyo karate. Tant on a eu na téléphone, na tali na actualisé numéro WhatsApp, j'avais de méga na tali de photo nenga beza Karaba. Voisine nga récupérer. Yeah! A sepeli site. Karaba, a finginga. O bengela nga nini Karaba na tala bo Lazare azo benga nga muto azana kunda o benga nga. Na relation na ba kufita. Lazare o bengela nga nini? Lazare o bengela nga ni ko benga nga te Lazare. Karaba, ko benga kangate. Ngana bino contrat ikatani bongo. Nana batu na ngana poto ba soutenir nga parce que baby ke papa ba na nga kufa. Ba na nga baza orphelin, fezaza orpheline. Dose l'intervention nzambe. Karaba ke kozala na nga camarade. Et puis azo benga téléphone musique to uteki ya 5 kg. Allô, Fatoué, oh comment qui bien? Maman, sengela nga par deux pas bana. Qui est tant yo sala ki on évite que o yini si bana na papa na bon. O évite que o yini si Lazare na bana na bon. Moi na nga moi si azo yo kazo maman. Oh Karaba dit que tu fais quoi? Tu demandes à moi pardon. Et bangonde ba sengo pardon parce que bangonde ba sala ki o mabe. Pardon ya nini bazo senga? Ba o senga ngai. Lazare, oya ya mwasi wana feza. Aba Lazare pe ya mona biso. Abeta biso kara. Kinduki eza. Karaba pe ya mona makila na ye, vi na ye yango wana ya bana na ye mibale wana. Mwasi na mobali abeta bango kara. Afanda na kilote. Pour que la justice fait son travail. Tant que comme bon madame, to koma ki 21h. Toi, tu pars de l'autre. Bana babanda matang. Maman, maman. Donc, c'était choquant. Je vous dis. Mais, bataille la Nzambe mon traité. Nzambe natala ka montre. Nzambe azota la corno.
On a lobaki ezabongo na rechange ngote karaba muto mai asana mususu arkab obengela ngani arkab obengela ngani bazana kotinda ka ba numéro na obiso na zaka kandumba gloire à Dieu na zana casquette ya bonzambe soki na zalaka ndumba wiwi na mobali nyoso mende ba mutakalizanga heureusement soki balingi batinda mutu ba pesaka déjà mutu na ki aza sœur asambelaka oka pe mutu aweli na WhatsApp salut ma sœur. Comment vont les enfants? Dieu est grand. Eh, na comprend déjà? Baza bato karaba. Karaba comment oye pananga? Karaba comment oye otala bananga? Na pesa karaba espace yenda yaka. Lazara zalaka na kunda. Na réponda elo kote na zwaka na bloka bango. Na bloka karaba. Ngana karaba to sa camarade. Bino bato bokote la karaba. Karaba lukanga to za ba camarades. Lazara kufa. Lazare azo benganga chimie après makamona ba komo benga benganga bana Lazare ba belaki choc porte fermée mi balé baza boye moko azake pas Nathalie misusu bazake pas Grâce. Je salue Grâce Biningu ma puce non skangi ah bandeko nanga nzamba pesa ba tu famille va des gros bisous mi balé boye moko boye ndako kadena pona nini papa azwaki concubine moko boye Lazare akendaki bilinga-linga e ba bloqué place akenda na makila na yo moko. Ok, c'est déjà passé. Vous s'abonner. D'ici là, nazo lancer film oyo ya histoire oyo ekobeta makasi. Film nanga kala mingi te. Bokozwa lisolo ya Lazare na Karaba. Lazare onga na olobela eza Lazare ya Jean chapitre 11. Bana nzambe baza hein eza lisolo ya Lazare ya chapitre 11. Lazare azaki muninga Jésus nde na obeta lisolo oyo do fatu raconte nazoya na ba histoire hein bo s'abonner kaka. Et puis Karaba la sorcière eza Karaba oya dessin animé ya Kirikou et petit nde lisolo nazo beta ya Karaba la sorcière na Lazare ya Bible. Eza des histoires hein. Lazare aza l'histoire na yebino boyebi na Bible hein bande connaît ba Marthe ba Marie ba lelaki hein menza basenga ki bango foi. OK? On a beta za Kirikou Karaba la sorcière empoisonna mboka mobimba en tout cas monisa bango pasi me balonga kai kaka. Boyebi histoire wana hein. Donc bo s'abonner car na FZ TV. Vérité naza awa. Nebi ke Karaba la sorcière ya mboka Kirikou bako s'abonner po batala ranga na Arkab kutu na fanda na bi et Arkab obotité obalité je le déclare na ti masque ya ba aventurier na vie nao o tikala ozomba la sériété moni matrice nao je le bloque okota bitumbo yo yebiti. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour l'homme. Na lobaki na pesaki explication batu batie ba commentaire batu ba lobi nga ona lobaki yangwana eko s'accomplir eumela te nga nazozela ekoko kisama kaka nde na lobaki fulu ya munene nde appartement na ye boyebi mutu nazoloba. Merci beaucoup. Je salue ma famille Bruno Kazingufu, Maman Afrika na Goma, Elisabeth Kiyombo, la prophétesse Rebecca, ma maman chérie Renata. Je vous love, mes enfants. Exodie Fezangombe, vainqueur battante, barfele nanga, banabitike nanga. Moi je suis là. Votre maman est là. Ezaki fait titan ba nanga ba monakinga, ba fièvre ici là qui parce que batika la kana maman na bango. Papa akufa. Parce que maman ngoli susu ba maltraité. Ah. Tant ba mona kinga, babi maman laisse, il faut plus parler de ça. Maman, il faut plus parler de eux. Et oui, na yoka ki bana nanga na ngaka na pesa compte rendu pe ko remercier ba o ba soutenir kinga pe ba o ba zala kinanga conforte à mokemona la femme de quelqu'un, la femme de son mari légitime. Drapeau na sima. Na ekoti. Ba gros bisous, joyeux anniversaire. À maître Jakir Maël Bibende, ba gros bisous lisusu na yo. Je vous dis merci. Lisolongo ezala ki bongo. Bo s'abonner Frankie Kapende, l'ingénieur très intelligent et Diasso.
Franck Kapende, l'ingénieur très intelligent. Ah, ndugu yangu, lisema utaniacha. Ah, pla, mon petit frère. Franck Kapende na États-Unis. D'ici là, tozo lancé film et Kanga. Toya na Lisolo, ya Lazare, na Karaba la sorcière, na Esther. 3 personnes, y'en a. Bon, on a miniature. Lisolo kaka, il y a miniature parce que toko ben ça peut ba tumusu souper, ba face ça peut ba yeko jouer. Et ça peut m'abêter. D'ici là, avec mon producteur, mon manager très puissant, Francky Kapende. Et je dis merci à tout le monde, merci beaucoup, de gros bisous. Laisse que mon Dieu vous bénisse encore. Et quant à moi, Fatou, je vous dis ciao et à la prochaine.